coucou la famille, c'est encore moi la vôtre Miss Temis. La famille de moi c'est moi benga bi Miss Temis sunganga la likam o betali sonanga la famille de Miss Temis ba edengai. Miss problème na ngezabwe na defisa ki belle sœur na ngambongo. Na defisa ki moi mbongo mo ya moi ebele. Belle sœur na nga na minute o mesa na ngazolinga ku. Azolinga te mais temps délai auto yokanaki po apesa mbongo azongselanga azopesa te. N'explique ki bien que mbongo na osa na ngo ba projet na osa na ngo makam. Mais belle sœur na nga tisiko ba délai wana esi eleki nazo e batemis na ko senga semeki na ngai nyongo mbongo wana ndenge nini parce que nazo banga que lobby e créer biso ba problème. Est-ce que il fallait na pesa eto na pesa ete po tisiko azozong selanga mbongo te na ebite ba senga ka nyongo ndenge nini e pa ya semeki o defisa ki mbongo yebisa la famille de Miss Temis ba ede ngai parce que na sole na mobali na nga mobala lobby te ya ebaki makamna biso te to bongisa siko nasala nini bosunga e la famille voilà lisolo na